Zandenga JDK John Diamonica Nzambe ya mwana moke viens dans mon port mokonzi Koffi Olomide les jeunes patos Ornella Yowa Kabongo JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonica mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbala na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga ozo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto mbote na ba ndeko nyonso balandi ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na patience, merci na confiance et fidélité oyo bopesaka soda na bino ya Mikili eloba Jean-Louis Lubandila botika na kaka moko l'unique le seul o nazalaka fierté ya communauté congolaise na Mikili ya poto. Bandeko na ye lisusu na zongi kati na bino ona koyebisa bino makambo eza koleka na communauté congolaise ezali pasi na mawa. Bandeko na ye kaka kobeta lisolo ya assurance vie, assurance décès, assurance obsèque. Bandeko na nga ba congolais nakoloba yango na munoko nini nalingi na rappeler na ba congolais nyonso avant na kota lisolo oyo. Bandeko na nga ba congolais boyeba eloko moko assurance ya ba anniversaire ezalaka te, assurance ya okende koliaka ntaba komelaka masanga na banganda ezalaka te, mais assurance décès liwa o ezali nzela na biso nyonso tu moto akokima yango aza te, moto akoboya yango aza te. Mais kokende kolia ntaba ndeti nga soda poto nakendaka nanga te, kokende kolia masanga nga soda poto nakendaka nanga te. Assurance nango mpe ezalaka nango te. Po anniversaire ezalaka choix ya mutu, mutu nyonso asalaka anniversaire te. Kokende kolia ntaba, kokende komela masanga, kokende kolangwa eza choix ya mutu, mutu nyonso asalaka yango te. Mais bandeko na ngai kokufa liwa ezali nzela oyo ya biso nyonso. Donc ezosenga na yo ndeko, il faut ozwa assurance vie, assurance décès, assurance obsèque. Nako expliquer bino pourquoi. Mais avant tout, nakota na mozindo, na kopesa na liboso mbote na bato nyonso basimbi soda ya poto en ce moment. Bato penza bazo sunga soda ya poto financièrement, physiquement, moralement na ba conseil na nyonso, surtout que depuis bayokaki ke soda ya poto azalaka na association na ye ONG JDK mopao oyo na sungaka bana etike, bana babola, bana oyo bokanga bandoki bobenga na bandaku soda ya poto na récupérer bango et puis na kotia bango ba classe na longola bango kindoki malem ezolongwa kaka. Et pas dans kindoki ezalaki nango te, mais pas na bino bazalaki na kindoki, il paraîtrait bazalaki na kindoki. Mais pas soda ya poto ngai na mona yango te na zwa bango ti lelo balia mutu te, babonga mutu te, baza au contraire na besoin de soutien na biso. Yango na kotisa misusu classe, na osombela bango ba uniforme, na sombela bango mwa ba biloko mike
en tout cas ba maman veuve naza pela ko sunga et puis ba papa o ba bungsaki basi na bango bazala ba difficulté na ta Congo na sola kina organisateur na ngai na organisatrice na ngai oyo ba soki para na makambo etali association ONG mais c'est bango bozwa pena ba papa oyo bazana pasi bazolela pasi parce que basi na bango bakufa. Donc association JDK Mopao y en a besoin na bino, y en a besoin de soutien na bino. Bosunga soutien na bino ya mikili na 5 €, na 10 €, na 15 €, na 20 €, na 30 €, 50 ka oyo komona na tout fait nombre et kosunga kaka. Et on va oyo baza pena sikoyo na kati ya makambo bazosunga soda ya poto. Vraiment merci na bino na kobandana les rassembleurs Gianni Kabwiku Paris Centre. Merci na soutien Nzambe alola a pambola yo. Nakobakisa lisusu na aiko maneno motema ya mama Hortense na Deka Danemark. En tout cas, merci Nzambe alola a pambola peselanga papa Atos na Vernon 27 bambote ebele. Nakobakisa na kulut na ngai José Enzo na kati ya New York City, en tout cas, les États-Unis d'Amérique, merci beaucoup. Charlie Kunyoka, Oyoya, le champion Martin Owono, na Saint-Léger, na Évreux, en tout cas, merci Nzambe Pambolabino. Et puis, Marlene Mukanda, na Katia Villeneuve, le roi, na 94 Val-de-Marne, na région parisienne, Nzambe Apambolayo. Nakobakisa na Nina Exotique Boutique na Arpajon 91 na département ya Essonne, toujours na région parisienne, Nzambe alola Apambola yo. Marius Baende Tikate Lokumu ezonga mboka wa yo pote ozali moto monene Nzambe atika yote, merci beaucoup. Anita Molembek ya banita oyo azala wana toujours azawana na ba soutien na ye financièrement, physiquement, moralement, ba conseil, ba encouragement, tout ça Nzambe alola atika yote. En tout cas, merci. Et nakobakisa lisusu Dijano le justicier Mfitu mokonzi ya colonne na kati ya Allemagne Bundes ba mbote ebele peselanga petit frère Didier Mfitu ba mbote ebele bisika bozali, sans oublier le président bienvenu Bianco 72 Léman Ekoyate Bendele ya Léman Ekoyate, merci beaucoup. Et nakobakisa lisusu na les samouraïs Manzao l'italien, les grands sapeurs Elamba Elambande Nzoto. En tout cas, bande konangai vraiment Nzambe alola apambola bino kulut nangai Gentini et Fanja. En tout cas na Suède bambote ebele papa Jean-Pierre Mavakala na Savigny le Temple 77. Nabakisi Rifin Makiona, le docteur Rachel Poba na Mont na 77 banlieue parisienne. HMG Hermano Miguelito, en tout cas Nzambe alola apambola yo, merci na Loise kuna na 60 et Paul Kimwena, on est ensemble en tout cas yo tika soda ya potote, vraiment merci. Et nakobagisa na kulutu nangai José Kazadi nakati ya Évreux, en tout cas les conseillers, merci beaucoup. Vraiment Nzambe alola atika bisote atika binote azala toujours wana pona bosungaka soda na bino ya Mikili, sans oublier mère double oyo ya mon vieux Souza na Évreux la Madeleine. En tout cas Nzambe alola a pambola bino. Bandeko naeka koyebisa bino likambo na assurance. Ndeko moko abengi ngai na mboka Norvège. Na Norvège bandeko na ngai. Alandaka soda ya poto, alandaka bemission ya soda ya poto nyonso. Abengi ngai bilanga soda ya poto. Nalandaka emission moko salaka kala.
En tout cas, émission est kota nga makasi na kabola na bande ko ebele. Mais lelo na zongeli yo pona bisa OK, merci. Ndeko na ngai. Merci. Merci 1000 fois osunga bande ko ebele o bazaki na kidiba ya makambo etali assurance. Ngai personnellement assurance na mande ko tyango kati. Ngaka bilamba, ngaka ba masanga, ngaka ba sortie, ba nganda, ba voiture, mais assurance vie, décès ou obsèque na bande ko tuko calculer ngote idée ko tezalate. Kaka mukona ko mission na yo e fongola nga misu. Na kena osala assurance na ngai et lelo nazo benga opona biso ke euti ko sunga. Euti ko sunga na kati ya famille. Assurance et sungi biso makasi otoki na souci moko makasi assurance mtesali makambo nyonso. Et na linga ko rappeler ba congolais que assurance ya na cherté peut-être année mobimbo futa noka 25 €. On a année mobimba 25 € selon ka famille na yo. So za famille moko ya 3 4 bana ou bien 5 bana ou bien mibale on futaka selon famille. Tant on les même pas 50 € pour l'année. Pour l'année bandeko na ngai ndeko mutazo psanga na Norvège. Yango au passage na pesi ndeko na ngai aboyi na tanga kombo na pesi ba mbote na libota mo matoka nzambe alola apambola bino kuna na Norvège. Yango nga na ko psiko bandeko nyusu tu ba congolais bisika bovandi. Na lina rappeler bino que assurance est très important. Assurance ezali très important bandeko na ngai au cas où yo oyebaki te. Na eka na ebisa yo. Alors, na lingi bo comprendre eloko moko. Na lingi bo comprendre eloko moko. Omoni soko zwi likambo. Ko konte na mutu moko te. Ko compter surtout na ba congolais ya lelo te. Na ko sabi oni bandeko na ngai. Ba congolais les années 80 90 ezalaki soki muta kufeli to muta kufi. Soki ba bimisa la liste ya cotisation au moins sur 100 personnes. Au moins sur 100 personnes. Bon, on a bien bandeko na ngai. Moi je dis que vrai. Na soka ko fongola bino o ka boyi bagite. Na se ennemi congolais te na tape ennemi na yote, na pe na jalousie moko na yote, na zo soka ndeko isa vérité au cas où yo ye bagite. Dans les années 80 90, ceux congolais kufi, to ndeko moko kufi, ceux ba bimisi la liste ya cotisation sur 100 personnes au moins tokia 200. 200 personnes. To lobika 100 personnes ba chaba sunga, mais au moins 200 personnes ba chi. Cotisation, on avait la combo et bateau de Nabo Bachi Bakombo. On est dans les années 80, 90. Bon, on en a bien. Alors, lelo, depuis crise et koti, na ba mboka nyoso to vandi type na Congo. Na Congo to kolobati. Mais na poto oyo, mboka oto vandi ya mindele, crise et koti économiquement. Mbongo ekomi pasi biloko e mati. O balobaka pouvoir d'achat et mati na niveau sakalate. Na utaki lobby kosala 2-3 courses ya kosomba kaka yaourt. Bandeko nanga yaourt ya pamba oyo ya 24. Yaourt kaka oyo ba poids mike. Ezalaki 2,45 €. 2,45 €. Lobby na ke okota na sa ba course boy bandeko na kuti yango na 3,39 €. 3,39 €. Bandeko na so na ondimate. Nazako ndimate. Mais na sombi. Na leki côté ya ba jus. Pas ya ba jus. Ya 3. Jus au tout le monde a ba jus kaka o kaka multivitamine ba jus wana. Ba pack nango ezaka 2,10 €. 2,10 €. Lelo ekomi 4,25 €. Bandeko na ngai
international la facture en la ticket caisse pour autant que ce soit quand ça le coûta bon ticket caisse et moi mon cœur moi la sabino va écrit dans moi je mon la caisse c'est pas la peine mais neuf sabino va qui pas qui a jus multifruits et ça qui na 2,10 € et commis na 4,25 €. 4,25 €. Donc, pouvoir d'achat est mati, bilo est commis très très cher, pour te commis pas si, bah t'as commis qu'on souffre dans beaucoup. Alors, ndekonangai, nani oyo a coaché la yo cotisation lelo. Et ça très difficile. On trouve que dans les années 80, 90, 100, il y a qui doublé même, na 200, to pesa cotisation pour ne pas condamner qu'on a biso to bazong sa nzoto ya mowei na Congo mais lelo soki muta kufi ndeko na ngai na ba le vrai lelo soki muta kufi obimisi liste ya cotisation au tie ba vie na nga o basala makambo wana ba yebi makambo na koloba ba vie oyo ba koli déjà ba vie na bisa mikolo na par exemple ba vie na bisa ba vie bondo ba na sama kamona mingi ya s'occuper na ba famille ceux qui liwe ezali na kata famille to ndeko na bisa mo kongola kufi ba vie wana ba dit toujours présent ya koluka kosunga avec une liste mais lelo soko bimisi une liste au tie liste sur 100 personnes au lieu de doubler 200 dans les années 80-90 sur 100 personnes au moins on a 5 personnes bâties. 5 personnes dans ta liste. Au moins, on peut quoi? Peut vendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Na poto, ba okundati. Pour nani, ndeko une assurance T. Aki une assurance T, famille paye une assurance T. Donc, si koyo, et comme il y a cotisation, et cotisation, mbongo eza sous-souté. Bandeko nani, na kati ya communauté congolaise na ba 40% voire même 50% bazangi dok bana mikanda te yebisa ngai ba okotizele yo ndenge nini ba kokotize na mbongo nini déjà ndeko aza na souci ya mukanda na pasi ya mukanda a okotize ndenge nini bandeko ngai boyo ke la soda ya poto bokene kosala assurance vie assurance décès, assurance obsèque, et ça très important. Nous avons biso, kulut na biso, José Kazadi, a beta sete na likamboana, alobaka, namatanga, ya Madelo. Waba ebaki Madelo na Évreux. Tango batuming bava na Richelieu. Ezaka rappel, moi, souvenir wana mais zaki souvenir moko ya mabe parce que na époque wana ba doit occuper l'assurance T donc les soumis zalaki cotisation ndai ko salama pona ko kunda ndeko na biso donc vient na biso José Kazadi abetaka CT na époque wana lobaki ba ndeko na ngai ba congolais bomoni oyo pasi to moni pona okunda ndeko na biso Madelo. Le beti ba porte nyonso pona kokunda ndeko na biso Madelo bolimbisa ngai famille Madelo bolimbisa ngai ba onuso ba Madelo bolimbisa ngai nazo zongisa kaka mwa lisolo wana o to solai na kulut na ngai José Kazadi yepe mutapesa nga su makasi ya na ngai ce que j'ai occasion réveiller les consciences tout ça là réveil à conscience réveil aussi patriotique c'est-à-dire batba zo conscience que mokili eza ya kobeba mokili maweza lisusu te soki oza na problème na famille na yo okorelango yo na famille na yo batalibanda mbongo eza susu te bandeko na ngai bato azolela pasi bato mingi baokanisa ke poto ezali paradis oui eza paradis na babiloko na yango oyo ya mike mike kolia la vie moko paisible
kolala ya malamu courant ezangaka te courant ekendaka te mai ekatanaka te okotambolaka yo ndenge olingi sécurité ezali mais vie comme telle ekomi très très difficile mpo ndeko akende kotia cotisation na matanga so obimisi liste bokamwa oyoka kaka baréponse oyoka baréponse ngai te oyoka baréponse mikolo oyo naa na bulo te mikolo oyo bon nayebi te ya bulo mikolo eza te nayebi te so tosa ndenge nini ya totala semaine prochaine ntango so nzambe akosunga mosali komonana pendant que corps ezozela na morgue bazelaka semaine prochaine soki yo ozwa mosala mpo opesa cotisation na yo baréponse wana kaka omona bon bazwa mpe baassurance parce que vie ekomi pasi donc wana ezali baréponse oyo tokozwa sikoyo yango mpo ozwa réponse wana te mpo bahumilie corps na yo te mpo bahumilie famille na yo te ndeko na ngai bokende kozwa assurance eza nango moins de 25 euros moins de 50 euros si il y a toute une famille bandeko na ngai assurance elekaka 50 $ ou 50 euros eza assurance moko nayebi te mais baassurance ya moins de 50 euros so oza na famille ya 3-4 enfants bandeko na ngai bakongole mbongo oyo odepense na masanga na koyenolia ntaba ozosombela bato nyonso bantaba ozosombela bato bilo ya kolia ozomelisa bato nyonso tu ozosala bapagai bandeko na ngai zoyelango nde assurance mpo mokolo wana ntaba te moto akoya kokunda yo mokolo wana ntaba te moto akotia cotisation mokolo wana masanga te moto ekokunda yo bandeko na ngai mokolo wana ekosenga bato bakotize mpo na yo mais ekozala trop tard parce que soki bamesana komona yo na banganda bamesana komona yo na baplace oyo bantaba ezalaka bandeko na ngai ekozala mwa pasi mpo bato baparticipe na cotisation lelo oloba na yo ke bana poto bamite ya mabe oui et non total on a deux volets na volet oyo ya motema mabe to comprendre mutu pena lingi na yete mais na volet oyo ke mutu na volonté mais musale zate mukande zate yebisanga ndeko na ngai ausala ndenge nini déjà na poto po mutu akabela 5 euros 10 euros faut omata mangengenge ya kuna peke ba mangengenge so mati so ipe motema ya malamu te pa kakebeti ya Mama Isako Amina Isako na Hollande ozo yoka MDGD mafuta ya sika Mama Dorcas pasteur na biso ya mwasi oyo elombe ya mwasi Mama Mokonzi mwasi ya mokonzi bapesaka respect ozo yoka soki omati mangengenge keba kake kobeta okuna po motema na yo eya malamu te. Alors prophète John Ngefa bambote siko zali na yebi kolondaka soda ya poto pona monaka nyonso nzambe akumisa nzambe azwa lokumu en tout cas apambola yo na bemission sala bemission kitoko nyonso na landaka yo. Papi Gen tolo la vie nazalaka moninga na yo te bambote siko zali ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. En tout cas bandeko na ngai naika kosala rappel na likambo tali assurance vie, assurance décès, assurance obsèque. To betela ngo c'était pour nini parce que la vie est commis très très cher. Pouvoir d'achat et mati makasi batwa ko kasusu te, c'est-à-dire que ba location familiale peut ba serrer boulon,
C'est-à-dire que kokaba ndenge mundela ne kokaba eza susu bongo te bandeko na ngai. C'est-à-dire que lelo oyo soki ozana mukanda te ona musala te boyebisa ngai mutu akotia cotisation ndenge nini. Mutu akoparticipe na cotisation ndenge nini ana musala te ana mukanda te. Bandeko na ngai tozwa conscience. René Lumanisa, mon ami, la famille, yebisa la bandeko va s'assurer parce que ma beso ke komi ezara trop tard pour nous luka midi à 14h bon luka cotisation bon job assurance bon yebisa la bandeko bisika bazali na 4 coins ya monde oyo nyo surtout azola l'émission oyo na yebi ke noko ya bana Deshodenar TV le Terminator akopanza sango na yebi ke José Yungu l'homme simple na New Zealand akopanza sango Mama Raïssa Pindi aba Raïssa akopanza sango. Mon ami personnel, Fiston Pelende, Radio Lokole, Tata Sedek, Akopanza Sango. Naïbi Kebisika Bozali, Bao Bolingara Soda et Poto, bon partager émission Oyo, bon partager émission Oyo, c'est plus important que Matongi, Mafinga, Rando, émission Zangatina, émission à partager Yangoyo. Bémission à repartager yangoyo bomonaki bino moko na Londres nzoto ya mowei evandi 3 mois na morgue na kati ya poto evandi 3 mois na morgue tout simplement parce que assurance ezalaki te babandaki kozela nini cotisation ya moko boyokaki ndeko na biso alobaki aleki na télévision mpona alobaki en tout cas naza comprendre te moteur mabeni bakongoli bakomi na yango ndeko na bino ya kufi bozo kwa kokunda ete boli ko tia cotisation te mais ezaki dû ya motema mabete ya koboya ko tia cotisation non ezande mikande zate misale zate pouvoir d'achat et mati bato ko musa ba calcul ya ba mbongo na bango na ndako bando na ngai ndeko mo epse na bina ngai afuta ka loyer na ye ya ndako ana ndako na ye ezana 3 chambres salon, cuisine, à Foutaka, 1200 €. Ndekwana obana nga bina nga isoda poto, nga zo futa 1200 € po na ndako bana baza na pesa kolala ya bien, toza na mwelo ko lia na ndako. Na longola susu 50 na kene ko tia na cotisation. Te soda poto, yebisa bango ba ba assurance na bango. Mutu na makambu na ye. So to ko tia moi cotisation et ozala po ba somba mwa masanga mwa mikate mwa biloko mike ka ningzara na matanga mais que to pesa mbongo oyo ekunda mowei toza na mususu te et puis tango neza susu te yebisa bango bazwaka ba assurance yango na yebisa bino bandeko na ngai ndako bango na bo sembo nyoso bozwa ba assurance na bino o ba bengi assurance vie assurance décès assurance obsèque assurance vie et là, ce qui est likambo koyi tout tant monsieur kosunga mwambongo ne kosunga famille to bana to madame ce qui côté madame et kosunga pe soit bana to mobali mais décès obsèque ba osa ela yo na ba entreprise funèbre ba entreprise funèbre et osa ela yo ofele c'est-à-dire que du moment où on cotise à mbongo na yo na assurance on bimisa 1 centime te botu na ba obaleka na étape wana ba wipsa bino on bimisa mbongo te ba osala tout ba s'occuper na cercueil makambo tout yo boyaka kozwa boke kokunda et ba jipela msusu 2000 3000 € ba pesi bino na maboko selon kaka statut ya contrat na bino. C'est très important likamuna assurance. Bozo kanga bien. Yom to liaka na
na banganda na bantaba na yo l'air nyonso makoso oya pilipili ozo mela masanga na yo oza ko s'occuper ko se soucier n'assurance T. Il est grand temps sozo ka soda ya poto kadima na Évreux na couloir kimbuta wana ozo ka soda ya poto Maître Chang Maître Oule Zoye Boumaye commandant Matadi Aris Ndeko Boyebisa bango bazwa assurance na bango Elvis Maketa bozwa assurance vie Vela Emma de Sissi d'Acosta Charlie Lando Vela Lando Papa Sarah Maître Goucha Vela Mayeye Laurent Debs Dembola bozwa assurance na bino bandeko na ngai bozwa assurance na bino Vela Jean Badra Frédéric Ntsumbu Vela Tomski Nankazi Vie James na Vie Dikreno bandeko na ngai nazo baka en général na ba congolais nyonso so na tanga ba kombo ya lokona opesaka mbote na bato yanga. Je n'accuse personne. Nazo kolakisa mutu moko te musapi. So na tanga ba kombo na bino eza na ndenge ka na mesana kotanga ba kombo na bino eza ka kibo panza sango na ba oyo kau ba ki na assurance te to kau ba tia ngo kate ba la muka ba ki te soda ya poto abeta ki mbela abeta ki sete to la muka to ba assurance na biso ba ndeko ngai orozala ya kokamwa mukolo ya matanga so ya yo so ya famille na yo to ya membre ba famille na yo partout ezala awa na poto ezala na Afrique ondima te liste sur 50 personnes 2 personnes ka ba pesi et 2 personnes la pesi combien 10 euros si ko 20 euros tinda la Congo 20 euros on a ndeba o na montagne mangenge kuna ndo pesa o pesa kake pesa do kake pesa do pa yo o mona pesa donc mutaliboma yango po y arriver te bozwa assurance na bino bandeko na ngai bozwa assurance na bino assurance est très important na beta c'est na likambu ya assurance est très important yampangi Papa Die, oya Mama Lumière Swamunu. Na Sabe de Nol 85. Yebisa bango ba job assurance na bango. Daken Kasi. Didier Nitu. Manu Kasi. Aimé Bukaka. Venala Milo Milex, le Canadien. Le King. Na Katia Canada. Lando Dibanza. Yagibert Dibanza, le monument à Caroline du Nord, motema ya mama Geneviève Dibanza Gou, Rose Dibanza, Musungi na yo peselanga iba mbote belé, Chico Kanyeba, na kati États-Unis d'Amérique. Monkulutu Alvino, na kati Bundes, yebisa bango bazwa assurance na bango. Mama Clémence, Mama Clémentine, Luaka, nakati ya Kazan, na Russie, yebisa bandeko bazwa assurance na bango. Fifi de London, sœur nanga ya Kati, yebisa bango bazwa assurance na bango. Mama Jeannette, oya Sarcelle, yebisa bango bazwa assurance na bango. Mama Diadi Antako Mizekele, adorable Adoré Kabeya, Yatati Malonda na Marli Gomo, bozwa assurance na bino, bandeko na ngai boyokela ngai, liste ya cotisation, boyokaka mopa mokonzi Koffi Olomide, alobaka alingi yango te ya okundama na mbongo na ye, na assurance na ye, bandeko na ngai botika okonte na batu. Monde ya lelo na 21e siècle lelo toza na 2025 botika kozela na maboko ya batu ba poche ya batu boyebi te
crise économique financière ekoti makasi bato bakokoka lisusu te. Donc mutu préféré azala na ilo olia na ndako na ye na bana na ye ke akende otielaka yo cotisation ya matanga po akoloba na même langage oyo nazoloba na yo. Ntango soda poto olobaki bozwa baassurance na bino oyokaki te ngai kuna naza te ngai mbongo naza nango fona futa loyer epuis fona futa makambo ya classe ya bana na rentrée scolaire ya bana epuis na ilo olia ezala na ndako mpona bana. Ah, faute ya nani? Est-ce que faute ya ndeko? Non, faute na bino ba oyo bolingi kozwa assurance te bolingi koyoka te. Voilà nga kosuka awa en tout cas bandeko na ngai ya Meda Kitenda na Épinay sur scène ya Dalin Sembabu na Sévran ya José Mbambi Kitenda na Évreux. En tout cas ngai na lobi oyo fana loba bandeko prenez conscience, prenez conscience, prenez conscience. Emedo na 91 na Vigné sur scène bambote na yo ebele yango wana. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonika TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.